kin prendre makambo avec kin fait top news so mota na titu ya kitoko ya elengi ba biblo ko boye so ko raton kin fait top news o yo swapi ba bo tuna ngali ba désormais chaque vendredi na kata site ya kin fait top news bo mo la ka bilengi chaque vendredi et ça va nouveau talent chaque artiste na wando défendre na makambo na pesa loko doleka yoza kulu wana ndasale la konyo baba shonga chibo yo baba soba ukanisa kina kitoko na yo bani Mbote balende qui fait top news toujours tous ensemble même moral na bino wagal système à liste moko autre waka PC loko to zoka eloko les autres années tu que chaque vendredi bobi makambo eleka chaque vendredi nous bobi que un nouveau talent tous les nouveautés nyonso baza talent na bango déjà bon mona daba bili déjà ça là les autres okutana artiste na bino artiste de auto yamba ya toro eza show love to benga muta show talaka kombo ne show love mais la souke ce qui la love mais to découvrir yemoko ameko speaker bino makambo par rapport ndenge zalaka système par rapport babi ke non pasimba munene yo mulaka makambo ndenge zalaka golf mbala babi to eki basango de ozana kine mais to vérifier ngona no show love artiste na biso to yambaye déjà bientôt azokota show love artiste na biso show love. Bonjour, soyez les bienvenus dans l'émission de l'émission. Voilà, bon, mon show love, on va un système à show, mais on a tout ce qui est love, mais tu découvrir comment on a bien, des commandes à la système PC, loco, tout soit, et loco. Comment on a un système, l'aura un commande, on a les show, ben des magasins qui ont des show. Bonne santé, news, qui est pour se présenter, pas balanda qui ne veut top news. Ouais, santé, ça va. Mouvement, bon. Mouvement qui est bien dans l'ensemble pour la musique urbaine, un mouvement parce que je suis, comment on appelle ça, fondateur d'un label musical et ça composé par un rappeur Nakati. Donc tout le monde va bien, qui est bien, voilà, pour qui artiste n'a bien se présenter, avec non, Zana Banner, Bano beaucoup là. Mais artiste, avant que tu aies par rapport à Banango, il y a un email ou comment. Pour yo mingi za souci ya bana quoi. Ojana msusu bana na par rapport à monde la musique que j'ai des enfants, ba petit nanga ba soldat nanga ba rebelle ou bazala nanga général na bango. Mais bana ya ba ojana pe bazana bango. Voilà, avant to komana kuna to banana to découvrir to bagana banana musisa tili kolo la émission ya boy. Exact, sera la kin fait top news beaucoup de longo wapi artiste to bandana pela makambo ndezale pela bana Londres balingani makambo boye d'abord to Londres ba talo babike tala muto déjà oza d'ailleurs reconnu par ngamo déjà na utakuna donc déjà basimbo munene penda zana peso dambote parce que pasa kata London baza déjà wana ming ouais show love tout ça besoin ko to yeba moni émission o eza par rapport à nouveau talent justement muto so na talent na faut défendre alors kata binda so par rapport à ndenge musique na biso yo zo moni on a ndenge nini par rapport avant yo mbenga en général ou mbenga appelle sous on peut mutation on me expliquer biso par rapport à réalité musique na biso eza ndenge nini bon musique à Congo eza na deux volets eza la musique urbaine la musique autobéni typique so par rapport au yo kindele eza na côté musique urbaine la musique urbaine il y a un peu de défaut dans la faille mo bo to me réparer mais musique urbaine dans l'ensemble makambo comme kende nango bien pour public à comprendre que il faut que ça rende lito mingi na bato baza vraiment na talent ya solo donc on l'extra tenté na ba rappeur mususu ka ça qui diplôme d'état azuité comme azuité na diplôme abina comme na rappeur donc musique urbaine zo ke nango bien malgré ba producteur bazate ba industrie malonga zate yango to sala rappel na ba mécène ba tout ba tchara mo na bango déjà la musique typique ba hésiter te ba tchara mo na bango na musique urbaine ya Congo po musique urbaine à Congo na ba potentiel ebelé OK to ko défendre pe na ba Nigeria na ba mboka mususu po ba Nigeria ba zo lia biso po ba zo beta musique biso to benga awa urbaine bango yango ya musique na bango primordial so wa biso to benga typique rumba et yo sous valeur te parce que au départ déjà rumba ça ya ba cubain ça ya ba noir même ba koko ba tchongo na sim donc yango to lingi to benga pena ba mécène ba supporter musique oyo
urbaine. Pour ça qu'on est bien parce que na biso entre nous tous s'organiser, ba show ils obétement, ba showcase ils obétement, ba concert ils obétement, ba venir sur Lexus légal, ba opé sur ba nzela na ba hall de la Gombe tous obéta. Donc tout ça on a besoin ba mécène ba kocha ba mona pour produire des albums, ba single et bi m'appelle libana ba tout ba mona. Voilà. Le roi comme on est show, OK non peut show mais ba qui fait top news ba lingara toujours que non ma lembe pour ba comprendre na ma kamone ça. Ouais, show love. Papa, on ne peut expliquer biso. Mais tu as appelé la place on ne peut expliquer biso. L'autre une tole bilan par rapport. Nous mon tole bilan au betina album tu es un single. Bon pour l'instant, Dembo on a notamment on a alors mi balé ça tiré de mon album. Ujiana na Alléluia. Et ça na 4 albums na mais na minute de temps ba single pour album l'année prochaine. Et ça na 12 titres. Mais ça qui 18 to kassan on a 12. Ba msuto bombi. Tout le temps, pour faire la promo, pour nous rebenir ça va producteur, investir dans cet album. Pour l'album, il y a un je vous jure, il y a un bon, tu profiter de deux chansons au lobby qui sont Oudjana, Alléluia, mais préféré to télévision dans Oudjana. Pour Oudjana, on est à top dans la minute. Pour balanda qui va plus balingara ming gara balingara ming litoi ba yo ka ba sentir. Ah bon. Uchiana mwana moke mazo memanga na likolo Uchiana kala tobeta na division ya mikolo petit angwaza muke na nzoto ya muke me sentima zopesanga eza ya munene amelaka gege amelaka pebiere meshe bango bazwaka ye bebe poza mineur soki tozali na ye makambo asalaka nga na mitunaka ju papa na bango akoyeba ekozala ndenge nina siuna kokufa pokoleka na Molière étant violeur na kokate Uchiana mwana moke mazo memanga na likolo Uchiana kala tobeta na division ya mikolo. Voilà pour comprendre artiste na bino show love boyo ki dia ke no ninga lobi ke ninga yimbeli no papa Oudjana mais est-ce que to nga to découvrir Oudjana ngo ezande nini obabi ya ngonde makambo artiste show love côté moko pesi conseil côté moko lisusu yimo miko ici lisusu nini lisusu papa yimo ko mi ke no mwana mukie mwana mazo memanga na likolo azo memoliko siko na ko mais ore babe sukuna ke no mi be ko ezali le Molière ezani so leki na Molière c'est que bakangi mi be ko za Regina batute papa batune ba chara mi be ko so na bina so yo za muta show ngapela muta show bango nde balinga pe bata show to kutana bango voilà siko yo bingela na Oudjana veut dire que aza miner makambo asala gomba jour papa bango ko découvrir tala na makambo na sikoyo yo mo wa conscient que non so papa bango découvrir osuka na makala ose colony yo ze colony nga za mutabandu 100%. Bon est-ce que ebi ke na ba bikolo na biso normalement babala rabana ta na ba 12 ans on est à calé te kala te c'est flué ezala kala te tina bamboka zo sala malelo et comme kala parce que to komi régi to komo landa ba loi ya ba paya vous comprenez au moins makambo bolingo bakanga ngo tinga na otina Londres ba talanga partir à Londres ba yebike na Londres mwana mukia partir à 16 ans na 3 ans ndako na ye donc là mwana ana na 16 ans na 3 ans ndako na ye doit veut dire komi na liberté en fonction mboko ni nzoto na ye aza libre ko sala loko alingi pe ba yebike kala mingi te couple le plus jeune à Londres bazaki na 12 ans babotaki mwana reine d'Angleterre a bango mbongo ba tunanga Londres ba yebi ba trigger ba jiga ba tech bango tu ba smoke ba yebi vous comprenez babilo mususu to ngara to voiler makambo ndenge ezali parce que to vivre dans un monde d'hypocrisie biso ba congolais pena to vivre na hypocrisie et ça le roi lelo omona jeune frère latine jipa mukusi parce que climat za moi mutumo azo c'est oye biloka mindele o ba merci na biso te OK mindele bakuta bakoko na biso mabele lipo polele na barafia oko pa tozo landa makambo tozo landa mabe mutu aza na 18 ans ko linga mwana ya 16 ans interdité eza mabete. Et comment tu as présenté ma cale tu as vu définition viol papa ah né na mboko ba baby sa définition viol tu ebelo viol la kisi ta on a lingi moi na 16 ans consentir na bolingo wana to bima na yeza violté mais awa obelso la Molière et bimi viol mais ça violté bon et ça juste par rapport à pe Nzembo moni te mwana Oudjana na minute ezaka bana mikete o comprendre Oudjana zo engager fille nyonso ya bien o azana mwana mukie par rapport à âge o azana na
na moins de 25 ans. Vous comprenez? Na minute au moins, nous avons moins de 25 ans, alors au Djana. Au Djana, au départ, ils allaient centre de formation en football. Nous avons moins de 18 ans. Nous avons 18 à 20 ans. Vous comprenez? C'est ça. Voilà, vous comprenez déjà, artiste Namino Cholov, des arabes, mouta chaud, à côté personne Dani, combattant de la presse, mouta chaud. Ming bomba lingaka toloba mingi, mais toi m'barapé moi mingi. So alléluia wana nanu. Abike, bino woluko rendre no pasteur pourquoi? Avant on noyer mono, pourquoi na tout non pas ni woluko rendre no pasteur? Et ça m'a rendre no pasteur. Bon yembela ça que pasteur ya bisono ya Congo né. So moni Congo so bungate pour sur 100% ba pasteur congolais, ça 50% batalokuta. Bataba science, bataba magie, je l'ai dit ouvertement pour une obanga mututi. Mamolangi on a ça qui. Oui, combien de familles pandi? Excusez-moi na tangi komona, mais combien de familles pandi va keni? Yo moni pasteur azola na Versace na sima, on a pasteur na Hollande. Pasteur alinga za na Mercedes. Na ebite ke ba signe na ba tchaka na ba Mercedes wana total ba documenter ke za ba signe maçonnique, satanique to yebi ngo mais pasteur alinga za na Mercedes. Pasteur alinga za na site web na ebite ke www on a mis ça to la 666 na ebi ngote. Tout le monde le sait. Si tu encourages à la bêtise, c'est un peu de faux pasteur. Batukuna batuni mingi, na ebi keno ba miko tuna dia keno pourquoi de na poser question wana keno yo luki rendre no pasteur parce que ayembe bino alléluia bon comprendre parce que pour la nina tuna ki question wana. Alléluia ezali rap après couplet après refrain zanzembo. Nazo expliquer rap na loba na détail. Tenga lisko côté o takayi ba pasteur wana. Yo kati Afrique ezali na kati ya pasi kasi bango bazo sepela nango po bazo sala mbongo. Bamboka nyo surtout ya makasi wana mona kasoki lelo batombo meza po na Congo. Kasi vérité bazo bombela biso système na bango ndeza ko boma biso miso. Histoire bazo tangisa biso ya biso te. Paja moto moyindo na Biblia baso te. Bapesi biso Adamu na Eva. Balobi pokota na lole fo kufa. Bakabola Afrika na biteni po basakana na biso lokola bana bitendi. Ba missionnaire batikela ba pasteur. Ba religion na bango nyo surtout ba pasteur. Bazo lekisela biso tango poto mona teke bomengo na biso zokendo na ngambo. Soko telemeli bango memi ngambo. Yango nazo pumbwa na système ya ngembo. Miso ezomona te kasi baso na ngande ezogidenga pona kende liboso. Wana message à premier couplet. On comprend ba missionnaire ba yaki na mission ya koyiba biso, bate ya biso nzambe na ndenge na bango, ba kesko batikela ba pasteur ba mo continuer mission wana. Ce qu'on a refait na yembi mama boko linga lelo na koli olingo kosanga ke azandoki. Donc maman boko linga lelo na koli yo ye na pas kata parler o te maman na sandoki. Papa koli singa tekni singa kelasi lelo pasi. Donc papa koli singa atangi singa kelasi comme ikolona na oso bouloté moi galère yo pasteur profiter nango te moni galère na yo papa na bino ndasa likolo nango na ina papa sikopa ni atangi singa ba classe wana nyonso non na nga utimboka ekin non konanga utimboka ekinchasa olingo kosaka ya kipwa bomanga bike kona biso nyonso tubakanga bazongisa poki mbangwa zana kanda donoka utimboka amonike atena yakini pa mwanka sinanga aya nanda kumaka mso simba te pasteur okoti na parler noko wana utaki mboka yende division familiale ouais Cholov Marguerite comme dia pepe ko shitama muke émission to be yona miko nana la kisa na koyemba parce que koyemba no yo e mona kwa lukwa keno ufana déjà pembe na wa yebi déjà koyemba ngana zana nu mwana nkasi ya King Kester menea vina ngawa yemba Lazari hakwe inanite hamama nzila zulu nzila velele wana vina nga parler moi sina Florence oyatika lelo mama lekinanga donc nga musique ya koyemba pena boye na yekoli pembe na vie wana koyekola teke na sana kati ya Victoria te na vandaka chevier vela razola kisabana ngape na osa nini nazo yekola na mkotala vie po fiana pena so va pembe nika kotala yebo koyebo yemba so taka Kester boso mayelo yebo na babudation wazalea na ngwana babudu yango pe komala wala otu biso koma na ngosko to comme ça on développer pa ya feza ki ya baboya biso ce que ça ya système ba américain ba nini to développer ngo voilà Cholov ozota musique na biso ozo penser la nini ozota mona que musique musique congolaise na minute vraiment makaniso eza vraiment
musique congolaise en globalité eza na faille eza pourquoi ba fait na biso bazo sa ba musique otozobenga typique mingi ba na ba idée te alors mutu ba pesio compagnie ti batike le compagnie okoko développer en côté donc bana batike le en 1970 ti 2000 ans ça na to wana ça là qui donc s'améliorer te à part toujours il aura fait na Fally Ipupa au senti qu'à comprendre que non te il faut to varier peu moi musique to ko taraper boye yango mona so ba single d'or mais ba fait na so mususu au mona ba kanga maka na eloko moko beta nini bino be nga ba nini ba fait belé abeta album abeta kona ne après 2 ans album abeti wana ekokanika na oya betaka ne passé donc au mona ka lo vie asaka eloko moko variation ezate ya Fally wele otanga mbangu ya Fally wele otanga mbangu Fally na tangi pona lobi mama bien oh mutu na loba mama mukena zo sama mama benga na tanga komona mais elso tangi komona so ja mabia obongi simbala mama besa papa et ana fait mo be mikono bengele vieux sucreron ba masa na to ba biso na vieux sucreron ba bina na loba vieux wana sucreron vieux wana vraiment vieux wana lingara na vraiment ba to ba bimate quoi vieux wana ko freiner ba ninga tala par exemple yo vraiment aux musiciens aux orchestre aux 25 000 musiciens dans l'orchestre na yo molingo ça la belle sur ba misali bando produire kindogite papa bo ba na orchestre na na produire bon to ce qui peut te la candidature babi ka émission moko site moko ezolo partout babi ka Kin Voix Top News bo s'abonner na chaîne na bino ezaka ka moko Kin Voix Top News ozonde bilenga boy ouais artiste show babi ka show bientôt là to mbi ko hiter parce que to mo ki na suka oko to tirer moi ndambu ya chanson o ya album mo to kota na no wana moi ndambu wana to yoka ka ba découvrir des artistes il est belé hein c'est là na betelo nzemo mo eza na anglais na robeta nzemo na anglais en anglais biso to partout mami coup de place à la bique dans la bique in your eyes it's telling me that you need me to be in your life just like your picture on the wall I'm stuck on your mind and every day you wanna be waking up by my side why do I feel like I'm losing my mind and I don't think it's right we need to cut this relationship and now before I lose everything I have girl it's all about it hard and I know that you can have someone else in your life I've beat you in for long even if you're still in love I don't deserve to be yours it's all about the T the R the U the S and the T the R the U on est a cappella mais avec la mélodie de la musique on sentit on a titre on a trust T-R-U-S-T donc on dit bon dédicace na ngai na mama sana Londres na petit na Jonathan Ingi de tous les temps de tous les jours mama sana Londres ba Trigger ba Giga ba J Birds ba Basana makaza na prison ba Killer Tech ba mama sana Smoky 9278 petit nanga moko pe za kuna petit frère nanga ya satika la kuna ya rappeler obi maman nanga Bernadette petite sœur nanga Diane Linka petite sœur nanga Teresa Benedict do bambote na batunyo so bana nanga Young Dave na France sozo la mbote Poisson Mobutu sozo la mbote Florence Bandu King Florence Menea mbote na yona bana nyoso manager nanga de click ba manager nanga Fred K Music Production maison où il produit nga na minute et limite ça m'a nangé total rendre ma selon au PC là vient nanga Lexus légal vient nanga DDC na France donc basé belé quoi basé belé contact non on sur CPL na yo numéro nanga zali 00243 81 935 68 14 00243 81 935 68 14. Bon ba linga mingi WhatsApp hein WhatsApp talaka WhatsApp nyonso WhatsApp appel au bengi rezo voilà artiste appelle numéro na ye ba nyonso ba na besoin na ye bobenga ina ba numéro o appelle bozwaka ye moko artiste wana muto ya manager te boyoka ye moko ya solo la ne normal na ba nyonso ya boyine ko zalwa ndemo na ba vie wana bazaka babi mingi na sima caméra mutazaki Steve Luye ya wa mayele na benga toujours mayele to bossa te place to ça l'émission oyo ezaki no place so ba pesa biso eza grand club zen babi ki pas président biso Mickey Cash babi ke lo boss moko solo ka kitoko babi so ba boss nyonso Cash pardon na bossa nive na wana c'est un bon vieux
Ah, vieux au soleil, sous bien, au petit naïo. Babi, vieux mouton, ça là, nouveau talent, babi, que non, nouveau débattu, babi, ma boisa, grâce à Mickey Cash, babi, que tout beau sanité place, voilà. Babi, nous sommes à travers la carte zen, tout petit, on est sur beauté, babi, nous sommes, babi, que mouton, sans a besoin, il y a libanga, numéro en wana c'est, au communication sur WhatsApp, tu répondre les bino, tu as dit qu'on est ma selon, on est ça, ma système, il y a PC est loco, tout zoakaka est loco, artiste, tout le monde a mis mbala yasima, tout c'est payé de bon. Ok.